Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Lelo oyoyo na ko regretter parce que il recommande ba biloko mona ba internet que non 4 ans en souffrance. Tinga na bien ngolo kuta. Parce que tout le monde parce que ba on peut te boti ba basi ba loki na biso tout le monde peut le moment ramuso. 4 ans de souffrance. Oh biso na fait tout le monde qui a recherché bien tout le boko ça ka likolo ba la saison bag. À tout le monde bonde. Et rabata ta ngona balate. C'est gauche. Nte mozo beta kuna tout le monde parce que nga ça na salle. Ah ouais. Mais aussi vous les comédiens, vous tournez baby. Vous le baguette bébé, vous ratez victoire, vous ratez libala chasse qu'on les le comédien. Vous le bala baby bongo, muta le batte que enga quand tu t'es le kuta. Vous tournez baby. Nous sommes le bala ina batata ba maman. Vous comprenez? Baby penza raté libala ko baby penza zoba ba lo bape. Ah oui. Et le sommet bazo ba que non te libala neza libala souffrance boye. C'est qui ba sala ki bongo pour aller maman bongo. Mais c'est vrai. Atikali ko lingate kita di ketika po lingate to ke peto so ngana epai mubala ngope obami bami mona batu ti ogumbi gumbi yo ti abo ti se mwana so moko so mi bale ya liboso te me ko teka e sala kate ah pa boni boyeko tati o zato asali nini ah o agumbi gumbi mona bata pese bo ti bo so o agumbi gumbi mona bata pese bo ti bo so no te o se me lingake pa alingake pe na mwasi na ye avant linga mo ba est-ce qu'on est stressé te si vous savez qui va fantir, on peut être temps sous peut-être dans la fantir, on a ça le nier whisky, ton normalement basé mais quand peut-être temps mais en réalité mutu déjà boté bambalé sur même dans l'état ou la linga ngaya te boté ka bambalé l'état on va aussi parce qu'on a besoin de version à 30 000 euros na poto scroll ba dessiné 30 000 euros on sait pas quand ils sont quand ils sont écoliers avec moi on sait pas quand ils sont quand ils sont écoliers avec moi c'est parce que yo beaucoup mais bolingo ya so pete ba ika ba ko saka mama lo baza bien mais aki bolingo frete mobali passe mabe mobali passe mabe ça mais peu aria je pas nganga ba milise so mai pa mama mobali makambo eza mais là ma souba mtali bomo éviter bimela mais logique maman ko meli panganga pour nganga tindi wango c'est nganga za nini mobali passe aki mabe oui mobali passe mabe makasi mobali passe mabe blessé le beaucoup na ka baby mais peut-être baby ba théâtre ne ba comprendre motem mabe na bango ba saka nango tala mwana na baby omoni mwana baby azabena nzambe mais si pas mec aza motem mabe a qui malier za la soute aza motem mabe eza ko sambisa kombo ya mama si omoni eza ko sambisa kombo ya mama eza ko silisa e valeur ba balobanini a omoni kutu a participer ki na makambo na bango or mama sala ngo non pour l'intérêt moko sala ngo kana batu nyonso mais na baka so ki nditi chance moreso lingino mobilité orugi ko photo sala ne fondi matin tout courant to pesa donc so lingi mobilité to lingi moi cité ko ndima ngo te pour mokile mona ko balaki non yo choc ya mi ka palo ba vite on yalo ba regret na ya zara nango yo italio ni solo ba belle italio na nini te na bina yo on sala ba regret par rapport à nini beva sala ni ba regret par rapport à nini ba pesa mbongo sa film aliambo asani ba pesa mbongo sa la film aliambo asala film kokate do ba droit lo baté demain alobina ngai mutu ce qu'on a à côté la belle lo bela si à kataka si lo bani théâtre lelo yo avant échanger mon bébé faux fiston ça ici à sala OK il faut fiston ça ici à sala tant que président soit comme président bon on a changement makambo so belé rozala ndeti ba demer autour ba longola bangola ba chroniqueur ba belé ba longola ba belé c'est un vice président so ba blo mo ningo président bo moko il pose en 4 connait peut raté mbo fuanto bo moko linga te ko kisobi so bo moko tonga bo moko ba o alingi mo bala muninga o ake tonga oyo ba ba fuachana mama o ba tie ko tonga bo moko wa comment on va faire longola yango batia bo 3 to bo 6 moko bo tonga na pa mais à rediriger bino nani kisa choka car diriger ba bo moko ngasa bo moko te abi akutse ba ko FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Akalima awa nzamina na ebitu siko shuba kolonzo ngo ekomi bwendeni awa ka place makepa ba yidinga mbongo Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo twino sa nini o eza chance de transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa.
bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville au Luala. ba vérité Bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Pandelekejo, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout bolinga émission Nabiso ba vérité, awanakati ya Congo Liziba TV, partout dans le monde entier. Na pesi binombote parce que vous aurez toujours Nabiso, parce que bolinga rabiso, linga toujours musalo nga Kevin Pandelekejo. Nasa la rabino était le tozana moko ya artiste selon actualité selon mamzuli kanakati ya réseaux sociaux autre la plus a nakati ya Congo Liziba TV petoko ningisa moki petoko ningisa zaï to bandi premier épisode nango lelo oyo vraiment esali sombele suka likambo oyo ke makambo ezo ningisa pezo bangisa ezoning sa peso bank sakaka kombo ya mutu moko ezoleka kombo ya bato bazo bebisa kombo bazo bongisa kombo ezo sala penza kitoko te. Merci na papa Paul Fikipo FBT motema mama Nathalie Fikipo na PC Mbote aussi que maman chérie que maman que j'aime beaucoup nga mona ba maman ceux qui naza maman boyo moni be maman Nathalie Fikipo monter ma papa Paul Fikipo elle c'est ma maman que j'aime beaucoup maman mon grand cœur oh vraiment t'as un problème ba stress à Matisanga ka esprit je vais aussi directement maman Aline Misha monter ma papa Misha bientôt là ba biloko ya bien bientôt là casting ya somme grâce à papa Misha oyo ko salema toko superviseur ngo ko za penza kitoko aussi que na Serge tata kibokolo center za suka likambo merci na si ya Mulex Aigle Noir na PC Mboto si nazane lelo l'artiste Ibutu papa Ibutu autre sur la plus makambo ebele anakati ya Congo Liziba TV affaire Ariachou tokoloba pe ebele to ebité to selon peka na chaîne biso o lelo komi ezo zo micro comme le loko circuler na kombo ya mama baloba boy basala boy problème le bongite bon d'abord papa Ibutu ouais le kichupanda ki mezali na ngolo nzambe nzamba wasa makamnae donc qui m'a pensé ça si ce n'est qu'on y a les sous na émission na par rapport il y a respect là d'abord et puis il y a musala auto salaka donc on a choisi ça obligé là ya donc on a s'est présenté. Voilà, merci. Si je me trompe pas, Koto, si on a se rappelé, j'espère que Nautaka Paris ou Turquie, oui, Nautana de Rona, moi aussi. Et puis, si il y a à Kangaman à Turquie, j'espère, c'est qui a Rataka Vola, Bingana de quoi il boutou. Nous autres qui nous notons de qui, nous donnons matanga, on va parler. Ouais, tu connais aller à Istanbul. Istanbul. Ouais. Ils ont Michou Kenzo. Michou Kenzo na PCP Mbote. Bingana de quoi il boutou. Aïe, bon manga pour la maman bino. Ça na en Allemagne, ça na SN na PCP Mbote pas aller. Ok. Ibutu tout le belana affaire oyo parce qu'il y a toujours dans l'actualité parce qu'il y a toujours dans makambo ndengele kaka. Lelo ba problème vous les comédiens d'abord votre fond la sujet eza cause nini tout le jour tokova na bo sujet moko bimi lobi sujet mutu mususu totika bo ba misa ba suna polémique comme kaka ba comédien pour nani d'abord merci la parole le ketu ba problème mingi so bilma pour na biso ba artiste comédien et il y a liboso na koloba na to lo ba mi koleki na beza manque à répétition. Manque à répétition, na éducation. Ça veut dire pourquoi c'est répétition? La répétition théâtre et ça la éducation surtout sur la carte de répétition. Au moni oui répétition avant. Ba biso longo la bilamba. Donc oui il faut longo la bilamba na changer tenue. Ah oui. Ba koutara na tenue à scène. Ce qui chef aillé. Au même temps liboso na changer tenue à scène. Abisso maintenant on a eu mon deuxième personne comme bon on a déjà répétition. Au moins chef à répétition oyo. Bon manquer respecter. Ce qu'on manquer respect dans la suspension au tournage surtout qu'on y a à l'issouté. Au moins ce qu'on sali faute, on sali erreur moko boye. Bon fout on pas coup. Mbano moko soit babiso ningo sa boye semaine prochaine il faut comme avant, il faut comme la salle mobimba oyo place tout ça la répétition parce que au sali erreur moko boye. Au moins théâtre ningo yeboye.
répéter tant ici là. Papa ça un moral. Papa ça va moral. Ah oui. La tête faut respecter micro, faut respecter le chef, faut respecter le président. Tant qu'on tournage, au comme la masangate, so mais la sang avant tournage, ba auteur libanda kuna ko ya rasoute. Donc ça veut dire éducation wana basi ba raté yango. La plupart des comédiens est belé ba raté yango. Yamoni à 50 à 49%, tout le monde va bloquer tout le monde. Voilà, tout le monde a autre monde. Je vois Chikaluka où je te salue là où tu es. Mon ami frère Harry Sessambo les Cyprem et aussi à nos joueurs au Robert Lelo. Silas, je te salue. Chancel Mbemba aussi qui a Cédric et Bakambo. Babi va jouer na biso ya sur Robert Lelo. Puis Léopard tout au le match ya somme le leza au frère Nabino Bolinga Mingi Kevin pendant la question Nabino. Toujours. Jogo bakabara na bango. Faut partager ton congolais. Bakabaka na projet na stratégie na iloko na besoin. Kaka boende banado il faut oyer ba boulot parler le ba Chancel Mbemba boulot parler et azape na fondation na Mambakitoko toujours. Mkoko aussi na pesi mbote trois fois mobala mali wana mon ami. Lelo to la mukina tongo to moni affaire yesuso ende kona biso Ariachou. Asali yesuso. Ariachou lelo ekomi kiti mati affaire libala nae na mobali nae soit disant bazala sous-té comme mameko mobima à cette publication moi na page nae ça fait 4 ans de souffrance 4 ans mambebele a souffrir mingi yango ete lelo aye lelo asolana no plus alobelana no maram nae nanu oya moni na libala pendant 4 ans wana to tunana no papa eboto yona Ariachou yeba no yeba na ndeni na art banda parce que toyoka pe soit disant azala pe ex na yo ba oui la pénatrice moko botolo ba kombote pour déjà actrice on peut déjà zané l'engagement na ye na bolo parce que monoko na zo éviter la ngai donc voilà Ariachou azaleki vous comprendre apna leki donc Ariachou azaleki na Ariachou avant de ça théâtre ngai okala ngai moni ngai un jour nzambe osami sa batu misusu vous comprenez un jour nzambe osami sa batu misusu Ariachou pale otokine quartier moko wana wapi na Kimbangu na commune ya Kalamu ngai simande ti yoza prince boye ndumusu na avenue ko tubeli simana yo de leki nanga et no siya saka théâtre boye na kota ndenge ni e bandeli pele bandera palanga. Non, ça l'a calmé, boy, après Moussa. C'est Bolingo to. Bolingo to, on va théâtre. Ah, ok, oui. Après, Moutou, oh, il y a ça la peine Ariachou. Et ça, Nico Chege. Tranquille pas Ariachou. Il commence à Chege. Yo, Keba, il commence à Chege. Naja, Rwanda, donc, il passe petit là. Vous comprenez, mais Chege a coupé ses positions. Moi, ça pièce, moi, et puis, Misa qui est Moutou, mon côté, on va Misa Ariachou. C'est ça qui Nico Chege. Nico Chege, on t'a dit Bosso. Après, Ngai, c'est Chege. On se comprend, mais les lots yo n'a regretté parce que il recommande à bilo comme on a internet que non 4 ans de souffrance puis on a bien le kuta parce que tout le monde parce que bah on peut te botter parce que balouker la biso tout le monde peut le moment ramus si moi on avait beau on peut te montrer ah père pas comme père le pas comme n'importe pas coco pas confiner et puis ah mon appel au mon bénéfice mais zapé t'es tout le bas souvent le bani on a regretté on a comme fort 4 ans de souffrance. Oh, on a fait tout le monde qui a racheté bien, tout le monde ça les colons, voilà, ça se bague. À tout le monde. Et rabattre, t'as on a balatté. C'est gauche. Nous sommes bêta qu'on a tout le monde parce qu'il y a une salle. Ah oui. Et les lots, on dit que non. Maman Salini, obi maman aso. Tabi pendant 4 ba souffrance à mon arrêt. Ba souffrance à mon pendant 4 parce que les lots bazo condamné oye ba que les lots babi libala wana ya Ariachou ezali libala mo ya intérêt. Ba lena mobile na moi si ba kosa ki maman pour ba maman na faut le barato na TV. Maman ni maman. Voilà. Pour ba bénéficier na makambo wana parce que yango ezo yinga na kati intérêt mikolo Ariachou za rasona mobile nda ko moko. Eza ma wasuki baza mobile nda ko monter parce que na ko regretter na ba comédien nyonso mutabali libala ya honneur lokola Ariachou azate. Si. Ba mère a bien évidé on a les poutongo et ça andako et la maison andako tisiko ko ba non te
Voilà qui libala mo ya intérêt, il y a souffrance et les oyo mais on commence à la boyer pour naïe mais on a aucun mot fort. On parce que rien à quoi la famille moko ya mbongo te. Voilà ça qui me ba tourner bazolo yango parce que mo bala faire souffrir et en plus ceux qui mo bala faire souffrir yo. Mais la libala les années c'est la patience. Libala sa patience. Tant où il y a bala qui mo bala na ye, yem tanima ki yem tatinde ki asate. Mutatindi ya zate magete mama batuni na l'état parce que l'état na biso à l'état ordre l'état na biso atuni yo mama on dit famille babandi biso na famille on dit moi mobali yo moni tala e bien fato loba rien na tali likolo tali na libumu tali na si tali libumu tali likolo na ndimi to ye na l'état atali likolo tali na si tala mobalo bien olingie na passe na bisengo elo yo bali. Maman soutenir bino. Maman dit maman, la personne qui te la chapeau, mon livre lembe Kabila. Amenenga mesana ko sunga batu na mokili. Asungi yo, a participer na mo kiyo ya saki nango. Libale salamina kitoko kolia komela esengo batu babini mama ye moko. Yango moni mokili ya moko hein. Et ça mokili ça mabe hein. Maman livre lembe Kabila. Maman ya son excellence ancien président Abisson chef de la campagne honoré na longoli chapeau. Donc maman au livre na li solo te na misu na ngai. Maman do ça veut dire azo sepela pour fêter salami, libale salami, le batu bazobina mama ye moko abini. On se comprend. Mais ye moko abini ça veut dire azo ki fêti wana na motema ne mobimba. Libale salami kitoko artiste comédien nyonso balie ba meliko seka kolia komela tozi maputa tozi mbongo ba enveloppe ya transport na nyonso masalaki lelo Ariachou alors ba 4 ans de souffrance mobile a faire souffrir mbala on va faire souffrir toi tu crois que maman ko soutenir libala moko asolina mobali wana te asoli pena moi c'était hier a plongé dans quatre makamona non parce que si j'ai aboué ibut parce que peut-être na faire comprendre to yo na quatre réseaux sociaux idée aboué ndeko na biso na super mec on bengi super mobile o Ariachou azaki ba bana maman na ba province oui à quelque sorte na soubassement de tozo yo ka sujet maman azwaka ye aidaka pe mambo ya akende ba poto zaki généralement kanga ba photo photographe aidaki eti bon maman ndaza maman bolingo maman te wa monene aidaka ye proposition qui vous qui ya baby donja oh biso sto yebi oui ezali solo te je attends ezali kambi ya baby donja fali abala beba la c'est ta papa super mec beba lobite mobali oyo oui azaba guna ngai te poye gune za neni na yebi gune na yebite baby beso su gune na yebite allez-y na kana bi za guna été préféré na yeba guya batu misusu ba opuna na Ariachou eyo nzima OK zoka na soubassement ndeko super mec pe azaki na bolingo pété na Ariachou pe lokola mamona ke mama lobi so ça que yeba super mec mtoki beta masolo wana si super mec a faire souffrir Ariachou ma casse ndara libala. C'est-à-dire que ma beza pas moi si na mobali parce que bandima ki bazala bien pour balia mbongo ya mama bandima ki bazala bien pour ba grillonter biloko ya mama. C'est-à-dire que dans mythe o bolingo zala ki ya vérité mais aussi vous les comédiens botonga baby boloba ki bébé bi raté victoire raté libala chasse ko lelo comédie ya boloba baby bongo muta boloba te ke enga ko te lokuta botonga baby nyonso baloba na ina batata ba mama zo mpana baby penza raté libala ko baby penza zoba baloba pe ah oui et le sobe bazoba ke non te libala neza libala souffrance boye fait que basala ki bongo pour aller maman bongo mais c'est erreur parce que maman sunga mutu te poison c'est l'intérêt bato ebeli maman sunga misuku ba wanga na ba pandima payete pandima mobile na epete ça n'a rien à voir le ba wanga ni ke no ate ba nye asunga ki bango po balia ye mbongo olie mbongo neni parce que ça yi bongo po libala bino ça la kitoko bato ba sepela parce que bozaki proche na yi bozaki connaître na ba conseil na makam olelo de on a besoin super mec à Salina Ariachou ba sali wana non ezali buzoba si c'est vrai n'est on doit savoir que non ba mbongo eza buzoba parce que
Bazara sou bien té. Ça vous. Ba pe sou ndako moko. Déjà depuis kala. Qui va ça un problème déjà la monaka moi c'est comme moi publier ba vidéo ko ba télé ba nini internet bilo moi ni ngona. Et ça vous va pas erreur parce que ko ne pas tout ça ko bungate. Ko ne pas tout ça ko ça yo te poto. Oya kité ouais l'ordre spécial là. Na monaka TV ba kiti non normal. Des muta sala. Voilà ouais ba avion te na lupang. Non. Ezali erreur moko grave parce que mutanga qui a côté na makambo na bango po libale ça na mabie po avenir de bango 5 15 20 ans après mais balo ko bota ba betaka li solo ke note et ça na maman moko ko ne maman livre lembe a sunga biso na libala azaka parmi bato ba sunga biso na libala et lo biso to boti bino bana bokoli tala film so ngele ki ba betaka ta bana masolo na ba koko na ba masolo mais so ba kaboni lo bo muto sepelonga azate mais ça parce que basali buzoba entre moi si na mobali moni a réaction sur la place à outi tam ça cause na ba gisement outi peut-être souffrir quelle souffrance parce que abana déjà souffrance c'est pas na ba millionnaire té mobali akipaka té c'est ça par rapport à réaction mobali na bi fini bien té a réaction ba beaucoup mais ba millionnaire té être beaucoup mais ce n'est pas être millionnaire non. Et surtout à Kaya Sirigo Nambong Zaki Nangote. Akela no papa Zaki na ndeti papa nyonso, ake musala na ye azole saba na ye na foyer na ye. Voilà. Mettons aussi chance moko boye, o kamina maman moko sunga rabato, apesi au moins chemin. Et mobali yango pe. Lelo oyo aboy susu a réachu. Yebe mobali yango pe. C'est que yé parce que na basine mususu to asaki na bolingo a réachu te. Pour comme un niveau que non, même pas 4, même pas 10, 15, non, même pas. Bakabona déjà. Mais là, on va dire que nous avons bolingo, nous avons maranda que ça moi aussi. Babi tini mama zako ya wana. Bolingo zaki na ngoti. Baso mama zoya ba yo. Alors maman siko benga na bango pe maman siko longo na bango musika donc il a habité a pousse bango musika bon habité maman bo livre passe à monter mon malamu. Neta monter mon na benga na bino libela donc c'est fini. Tu baza pe souté. Parce que yo beaucoup. Les bolingo so pe te ba ika ba kosa ba ko saka maman lo baza bien mais zaki bolingo frete. Mobali passe ma be. Mobali passe ma be. Soit disant mais aria je pas nganga ba milise so mai pa maman mobali makambo eza. Ai même pas rapport à chasse à nini pour aller à ça nini mais il s'est mais selon peut deux ans na suba deux gato e baka mais là ma suba mtali bomo éviter bimela mais logique maman meli banga pour nga tindi wango c'est nga za nini hein amelo kiriba nga mela ozuka mo foli munoko kwa meli non kama wango mobali pasa ki mabe oui mobali pasa mabe makasi mobali sa mabe ba ya shuma lekine ba étape moko oyo ando quand ye nanani na Barcelone si je ne me trompe pas. Yachna Barcelone. Oui. Mais le problème moi boye ti on mena tinda moi ki na poto ba ki t'esprit bani blou moi ni wana. Panika bango. Et ça blou moi ça soni parce que na préféré habiter ba comme le ko bangemo hein. Parce que na théâtre pe siko ba ça souté ba ça poto ba fandi kuna donc so ba un jour à la kini ba yo to ça théâtre. On a linga bango déjà so biso na théâtre sur des choses qui na maman gauche droite to yambo souté c'est clair hein. To yambo souté. De mobali ça mabe yépe moi si pe asa mabe. Donc so comment ça on peut aller à maman bongo et c'est rare parce que ba ne baton bano yo ya masumu. Tu n'as pas souffrance parce que la souffrance de raison mona une année à galère babi ya chatambula libanda na poto bioso mona bonheur mais babi bonheur ezala kité. Papa tambo libanda na poto ça nini? Hein? Quand on libanda na poto na kisa kokani. Fa ça ata mona banda libanda. Na poto totamolo libanda kuna taona na Champs-Élysées na ninyo kuna papa ça na poto. Tu na conseil ni oluba publier si lobo kona na ka baby mais peut-être baby. Ba théâtre ne ba comprendre motema mabe na bango ba saka nango. Tala mwana na baby hein. Omoni mwana baby. Azabena nzambe. OK Jojo. Mwana mswa solo. Omoni baby. Azapinza ya nzambe. Papa soki peut-être ba comédie bazo niata bazo tumba mwana na meobi maintenant. C'est pas normal. Laisse vérité. Na intérêt te mutu bo na bombe la mutu te. To bo ma moto autant ba kombo parce que tout ça kana c'est. Oui. Ay écoute mwana écoute baby écoute ça.
Tu as raté les balles. Raté les balles. Les balles, les beaucoup na yemoko baby. Yo so vendrait pas maman. Eh, en tout cas moi non yo pensa. Oso keni ba poto so zonga, bozo tonga muninga. Bobi réalité zo kuta nangote. Te réalité pe nango peut-être. Ko les ça que non ça no bien mais yemo ba tout cas ne ba tonga ki parce que parce que non la bouso bo ça qui parce que ngana la kianati bouso bo mo salama ki wana bo ba ebisa biso en face bo que non bébé sali bo erreur mo fallait pas ça lango comment musika na maman mais ba toi qui va te théâtre belé hein le maman pas au voyager na bango mususu ba mi bali mususu na ba si mususu au moment au voyager ba tonga bébé te na lobi te ba na bi o nyo sauté mais ba mi mususu pe me voyager na bango toi au voyager na bango ba tonga pe mo na bato bébé aki mwana muke aki sa contrôle aki le comme tu batie lamba a comprendre non ça nini akutena maman mukonzi ya mboka oyo maman moko to sunga batu maman moko boye donc ça veut dire maman moko ya munene ça veut dire représentante ya RDC so o liana o milana o sekanaye voilà so à quoi qu'on maîtriser force wana te béré mike asalaki bébé alongwe batie pembeni pour béré na mais bato batonga ki ye kabata tete bato ba mitema be na basi na mibali chance c'est que anima te que non un jour comme ndengwana na ndenge mobali akutaki na ye parce que mobali ntamona ngi mwasi asepe na ye mo na ndenge et tu parce que Ariachou mobali so mobali na ngolo on linga pour ashura da makamba na il y a linga Ariachou na bolingo yenda linga Ariachou anota Ariachou na télévision ba proposa kai et pas nani ba proposa kai ta proposa azate banda na bébé muta proposa ye azalité muta posa yo ba vidéo ya papa super mec na bébé ti ya poto ezato lukango na yebiso boy siko ti na poto na bébé zala ka mobali ya bébé ye moko linga ba no ba comédien bo seka bébé mono raté chance lorsque la chance ça ko bébé likambo e bébé chance bébé le loto lo basiko nini achulo libale kufi on ba tika ko linga été atikali ko linga te kita di ketika po linga te to ke peto so ngana epai mo bala ngope obami mona batu ti ogumbi ote abo te se mwana so moko so mi bale ya liboso te me ko teka e sala kate pa boni boyeko tati oza to asali nini ogumbi mona bata pese bo ti bo so no te o se me linga ke pa alinga ke pe na mwasi na ye atala na télévision se pila na ye na lobi na eloko oyo na confirmer yango fois 10 amona kaye na théâtre asara pa bébé liboso mais à mon que non bébé simbité bébé papa comportement là et bah béré moi pesa maki nda moya Ariachou na télévision ta biso ba témoin là bo mutazale alinga kaya mona ka na télévision c'est bela là et ate ba soka yeba non linga mwana oyo te nda poyela ka Ariachou azate yemoko amwa mukete yemoko alors gumbi ali siri obote moi liboso ogumbi bote moi liboso allez ofani boso hotel linga ite ogumbi susu we na kina ole banzete mamuto okezo ozokino obeba moi mibale abagino na linga kaite parce que ibuto to mekano sur la oui olobi ba ni na yo peut-être pour zakunate mais est-ce que ceux qui za makamu ki na yo neto zakunate ngata lobi na ko kende moi mais ate ndabe mto rosu na bibe amoi si wabe na yo moi be na yo et pour mitenga be mto mabe alors ibutu ata tiki ya ozo asiko et pour mitenga moni ba fani bo mani baba ça sanga bo ke banjou Chombo esone ba bien ngai butuke ke suffisant na kei ibutu skondeti na kilelo siko comme exemple ke komona ndeto rama mezolo parce que sinon to ça analyse soit disant basa qui il bala moyen intérêt pour bali ambongo wanto tutika no débat to lo na expliquer na basa bali ambongo pour na mama bolingo za ki na ngote mais abanke ça mais ba koma ko sala soki mama e poto basa li semblable ko baza bien so mama ke mobali utala la standa côté ndo na biso réaction zo souffrir mo otra ye mo nda bolingo moko be c'est-à-dire ba galère e kota ki ming ba bina mito réaction za ba nyonga ta 30,000 € na poto o azana ngombe biso to bité et bazo fingisa mama to tozoye ba tepe soit déjà maman so ki para bango souté maman siliki to yebité na lobi les getu na age na yo we ata yo no zabo ata biso ba oyo na bali mwasi na ngai mamo liva ye a soutenir nga pour libala elle attend ça besoin de ka fona be mamo live a besoin nguba fona be mamo live non
qui mère a sauté là qui bino pour la libala bino. Il faut travailler. Il faut sunga moi sinayo. Alors sunga soirée chuté. Il faut quitter moi sinayo. Alors ceux qui sont qui sur moi si wana té. Ola sunga ndakuté. Siko faut bon enfin faut ma zonga siko yo to parler so zonga fa et pas ya bien banani ba parrain. Est-ce que va consulter qui va parrain? Pe naïb soyi bodo ndeto to ka suma kam soit disant libala wana ba ngomi balé ba yebana ki baza ba mo sa mobilité ba balana ka na ba intérêt na bango. Ozo comprendre si chez ali yango lelo sévérité bimi nyozo ba ozo sa ozo ba ndenge ya motu ya bomoto mais to yeba na subasma ke libala wana basala ngo pona intérêt moko boy ba liaka mbongo moko so baba na mo ba ter ba intérêt parce que motu wana o super mec maman edaye na province atine les potes tant li solo ya bala il a chose à te ko bi famille pauvre à simizela ça dit ana bala na mende ba na poto wana est-ce que to so yeba que non est-ce que c'est vrai? Mon auto sur la super mec ou la moto ba ça ba voici est-ce qu'il y a moi sur ba pas besoin yo kama to inanga ndenge moi sur ba ta la voici mo boy te baza sauté et le bami déjà total baza sauté à chorma ndako na à chaque qui ma Liège mais super mec a monté mabe à qui ma Liège za la sauté a monté mabe ça ko samu sa kombo ya maman si komoni ça ko samu sa kombo ya maman et ça ko c'est ça valait pas balobanini a moni kuto a participer qui na makamu na bango or maman sala ngo non pour l'intérêt moi ça la encore ba tunyoso asa pas soldats mboka la biso comme les soldats congolais ba colonel ba généraux ba ça ba mariage pour la maman olive donc et ça n'ont rien ça bouzo ba na yemoko ce que ça bon ça bouzo ba na yemoko parce que maman a ba isika yemoko te ma ba isa ba te belé ba soldats mboka so apesa biso valeur na mboka ya Congo yo ba généraux ba colonel ba major ba ça la mariage tout le monde ngo mboka metala ngo basala ngo déjà ça rali ngo so yo sala ngo za buzo bana yemoko so yo sala fantri na mwasi na ebali ya mambongo ya buzo bana bango maman ozani entre bambala ozani a s'appelle ni na kati ya bambale so azo oyo na province ayi na o azu na Kinshasa bambale les deux familles pauvres apesi bino ka chemin nzela ni bokolanda ozo comprendre so ko mobala ko mosala ningo na pole asala ki pour intérêt mo boy siko to simba soute et c'est ba kabora moi si mais basa la clé basa mitema be so za bongo ba mitema be ariya so ya bongo za motema be so mobala ne pas bongo ba mitema mabe mais na baka so ki nditi chance mo so lingino mobilité orugi ko photo sala ne fondi matin to ko to pesa donc so ko lingi mobilité to lingi moi cité ko ndima ngote pour mokile mona ko balaki non bala parce que otala lelo na lobby na yo na fitir na yo famille na yo bakoko na yo bala pour na lobby okuna soko bala pour na lelo kaka o so salaire yo monika yo pour le mabe lobby ka mobile mingi to kina mobile mobile za mabe bébé ariacho azo sala est-ce que yo yé bien ariacho za ki moi c'est tout quoi Ariachou, Ariane. Papa. Elle habité. Ariachou moi aussi hein. Le fait le pauvre mon de famille na ba mona ba o mso ali nsuka na gitabonga stagenda pa na ba na hebi. Basi kitoko. Ya mitso mo finga ba théâtre po bataika bo mto sote bo o ka kolebe na nini. Te na lobby ka ya papa na mingi parce que yoka tini bazala na ya shoti ba kinda poto papa ko confirmer ngo teni ngo ba te yo so confirmer ngo yo so confirmer ngo tini ba kinda poto ti bazala te akasha bosi ba mbale ningi nini abike so yeka so fango ye so yeka ngambala moko ne so ba etu yeso so le tu abo lingaka te muto lingaka to bota ndeni to muto ngalingaka te na ko manete aramo linga mo ba comment stressé te si vous savez qui va fantir, on peut être temps sous peut-être na va fantir on a ça le nia whisky ton na normalement basé mais quand peut-être temps mais en réalité mutu déjà boté bambalé sur même l'état on a linga na été to botika ba mbalé l'état on va no kosi parce qu'on a besoin de réaction à 30 000 euros na poto scroll bandé tene 30 000 euros on sait pas quand ils sont quand ils sont moi on te faire ba kana qui est tout ça ni quand il peut faire ba kana ba ko folo mile 30 000 euros ngali en bon peut-être parce que le lobby ba te beba na pena peut-être maman za soko boskota maman te pona riachou le quoi na ka maman lo pas beba na riachou pona makambango pour maman tika mutu te bon mutu lobby te mutu te maman sala ka oyo mutema na elingi
so atoko na okena entaba voyager na ba songolo ba okena bango so bitoko na voyager na ngai na ba chroniqueur ba okena bango ndeti kamite biso ba benga biso te to biso to okende te bon atayu moko bon mera kenda kana basi na ba tusuka bilongele kenda dans la professeur lo bango pe asa mama biso nyonso mama Olive Lembe Kabila asa mama ya biso nyonso asa mama ya Congo Mobimba on est assez Pour faut battre musuka bakenda ka o akeka ke 2 fois o akeka ke 3 fois o akeka ke 4 fois maman bisonye so ma Congo Mobimba ah oui azo so ba veuve azo so ba veuve azo so ba veuve azo so ba bola ba to pasi azo so mama minene amboko oyo biso mata fion te to ba tuté non na lancé message pa maman na ngai na ebise que non maman biso to sa la kati parce que to sabe batu ah oui et ta bateau ka wana tant que na sima pe bokuto ta la ko to maman hein o batongaka hein batongaka alobi ba tete batonga mutu nyonso bon mère maman habite moni maman aza maman moko aza cheni ay maman c'est les kaka Congo avec ba footballeur ba sala ka boy ba ministère ba lobaka bo aseka ne ka ba comédie ba lobaka bo nyonso comme la reine matoy et c'est grand ay bien avec même la même bateau tant ba pesa mon Congo avec même pas le baleka malembe ata ba pesa mon Congo ba rotonga kaka tu comprends? Donc maman ça maman batu nyonso ya Congo Mobimba abanda kosunga pe kosunga parce que il vini yango wana ah oui alinga ba balela te alors to faut voir Jaka vous respectez vous le comédie parce que c'est ça les problèmes ya batu misusu nazo e baté ceux qui ba loka bango na ebite ba vina bango muta lingi biso ndengwana likotika biso te maman Olive liko kanga na biso nyonso aliko mona comédien la te comédien kufi maman Olive va participer alingi passe ya comédien ta lingi kutu ba wana te ali to sana kibe to sana sengo to zaka ya sepela mais na buzo baba tu misusu papa na biso moi ezate merci Ibutu c'est beaucoup maman ça un jour maman bi bon na zo ba comédie ba kinata ovana na Lubumbashi ba ça ta 5 mois tanto ya bo bato to tika wa mtoto nga mtu azate otonga nani ngo ba oyo akia fundia be toto ça 5 mois pas otonga Ibutu na to ça kana to ça 5 mois kuna non na lingi mabloko bilobela oh mère alinga sangisa biso mais biso moko kaka et ça be rare auto ça sans le savoir tribatika ko salir comme ya maman mais biso to yebaki na bien batika penza batika papa lelo va falloir auto comme biso wa comédie c'est maman Olive Lembe Kabila ba fallait o ba comédie ba komi na mboka oyo ko kene ba poto ko zoka ko kene parci par ba Lubumbashi ba Dubai ko ta maman na nzamba pambola kai ba sala ke mingi asange a pese su koleka moi maman so ba ouverture mususu papa moi biso wa comédien non que tas in le lo na so le journée le lundi papa na so samedi yo Ibutu wana ye pour porter la maman nini na herba ya kabino tout ba projet ni boye la maman pour ma soli boloba parce que les artistes bolé la kaka ngai na voisin na évoluer mais ba ngai na voisin na maman te pour proposer ka ni pour na oui ngai na yote on sona maman na boye te tu attends on so na maman na yote bandi comme so ba so benga na zona tanate na voisin na maman te mais ils appellent mon kolo on soki nzamba sungi pour ça ka bonga maman to voisin kaka vouloir pas Ibutu okende na ko bape o ngana sana na motema omoni oh asa mutu mo to ba fleur un sto encourage akaye to la musaka ye mama biso ka bana na yo mo to sa ilio boy mo to linto sala boy mo ko sunga biso te ba comédie to sa iloko moko boy mam les artistes boya ba projeter zo zalate ba doit ba intérêt na bango ba projet zo zalate zuma ke kuna zuma sune mbala ko lele mbala zuma ko mo ko na se zuma bo sane ke no fa so na mama zuma ko le le mbala bo sane makamnyo to kende oh tant ça na mama bo ba ça bénédiction mama yo ka moto kolobi nini profiter yebisa mama o esengeli pona biso ba artiste comédien congolais abana ko sunga banda kala bon so to le to yebisa ba projet na biso abo yango te déjà l'ingra théâtre mais il vient ya l'ingra théâtre mingi papa na habité bon na habité
voilà maman boye kaka boye maman yebisa maman linga ko yebisa ya yoka yo pese ba projet lingi nini ne maman na biso to changer biso ba comédien to ni to changer maman to no boli bo changer beaucoup mon comportement boli bo sala nini moi to ni to sala boye to ça parce que salité comme les trop to ko finga na trop to ko ina na trop na pese idée surtout na kombo na yo mana linia sala boye OK maza maman ele bon ça va bo sala boye bo son sa boye ba conseil ba conseil ba sala o ngala tini bo ça be paf théâtre moni nie ba histoire ici asa muntu ayo kaka asolaka asa mama batu misusu ba sera chance wana mi ozana mama peut-être ba sécurité. Voilà, merci. Donc, vers la fin, émission Nabiso, comment rechuter. Ce que vous le demandez, Tetoza, Penza, le médo rechuter déjà moi, le demandez dans le Bombashi, le lot, ton dimarade, il y a belle vie quand il parle aux à la source parce qu'il va pas trop belle vie, va bien gagner. Tout le monde a que ça chaud, galoba qui est à quoi à sauter, va tirer mon panzi, mais l'autre monde va qui le Bombashi. Bah je suis scène morna c'est là est-ce que et scène on a quoi jouer et hypocrisie tout et vrai amour tout ça qui on pour maman zala qui on a je sais pas tout bah non tout na kawana. Merci va la parole yo la question yo tout na maman na mpemeni tant on a le bras ba tumba le bras yibuta kabiloba loba oui mais on m'a monga na yebisa bango so ba comprendre kango mbia bango ba comédie mso benga biloba loba te mais ba so kama yele ba so makam o nga na yebisa bango nga yebisa bango boy muko bomo na Belgique quand il a patron na maman chérie faut ça bongo ta maman sous maman chérie ça bongo Belgique quand il a patron na maman chérie na si la bisalo Beckham attaquer des points ce qui va coûter bon un jour va faire placement bon jouer placement ko tout va faire placement bon lia bazomela et ko sala bino ndenge ni boka ata sonité. Bon, un jour, un jour, on va faire place. On a le bango. Nous sommes à Poto Boy. Il est comme ça, les acteurs de hamburger, hamburger, font le monde de hamburger, la Poto, c'est à tout refaire. À fond, l'origine, ils ont mis la. Et bouton à Kabilo Baloba. Et bouton à l'andi émission T. Au Solana. Parce que Mandoki, même la Poto Mandoki va aller. Bata ba commentaire mususu boy atali émission te oh to linga ba sangana lelo moni si le moni belfi ba zali loko moko ba travailler pour na Congo pour na artiste pour la art ya Congo mais ba mususu ba na potona pour na ningo esia biso family bota esia biso ba cook oh donc préféré oh na mon thème na yo moko ndeko na yo moko Congo ba congolais ba so potana yo za na poto fandi yo za musika ozoli amboke na se à Tour Eiffel na se à États-Unis na se à le boko on est tout le monde aux États-Unis on so le boko nini na boulboulou na na Belgique au fin na se na ngoso les statues de la liberté na mbumane na Belgique so ya comme nini ozoli amboke na yo au fond les jina yo munene zo na poto parce que bamba lukabaka la plupart ta poto mingi bamba ça va commentaire mabe la plupart c'est pas tout le monde mais la plupart biso baba kuku biso baba famille bota si la kuto si a belle fille kuto oh mais ibuto ki bas botika bango basanga na basa leloko moko ba pour groupe comme théâtre congolais de tambole ki liboso mabeza wapi n'habitez pas tout cela dans le ballon pour ça na bosa caméra na lobby ba misusu bino boka sonité boka rapé soni eza na kishasa wa mingi za surtout mingi na poto boka soni ko boka ta soni bosana poto bosana bana bosana mibali bosana basi na poto bosana mbongo na bino ya pasi muta poto akinaka tongo bimia luki mbongo po nini alesa libota na ye po nini alesa mbali na ye po nini alesa mwasi na ye po nini asunga batu basana kishasa mbongo na bino saka mbongo pasi muta soko luki te muta peso za te po na poto bakabaka te mais ozolinga okotela muto kwa sila bisalo Pozo zelani. Osolunga okota mutuka Belgique quand il a patron maman chérie. Pozo zelani. Ozo finga dinana, tala dinana. Ozo finga exil pechanga. Ozo finga ibutu, ozo finga mafiokele, ozo finga pasteur patron, ozo finga Kevin Sidney. Mwana mukia batu ya basali chaîne sika ozo finga Kevin Sidney. Oh, singa na sala ngote. Commentaire le film qui toko bo suka na film
Bon souka kana film po na film et ça yango nde boza bo futer mbongo na bino ya l'état na film otali fi o seke o sepelo otali belle vie o ça otali sila otali sila. Mais ce qu'on dit bazaki hypocrisie de. O komi na so ya wana. Mais yako sakina ote tala ko to sila ngo tala ko to belle vie ngo. Bozo ata so nte mamba laisser famille na bango. Bino ta poto bo sala mbongo na pasi. Bo kama ni po ni mama tala film belle vie tala la yo. Tala film si la bisalu tala na yo tala ya tala dinana tala na yo tala ya ici pechanga tala ya ibutu mama bo sala ke erreur na pesa bino comme conseil lo oniminga te tali yo mbongo na yo moko oniminga ite etali yo mbongo na yo moko pasi o mana 4h du matin glace yo koya okeluka mbongo ben fina ko tala yete sia tala kuta lobaki boy afinga ki sila la ko tala yete tala kutu boyi afinga ki belle fille bango na ba jouer moni na lubumbashi ba jouer siko moni bino moni soni batongo bozo ngabo sande boka bola bokotela oyo wakotela oyo siko ba ke jouer na lubumbashi akwa bon nous to finga moni ba sumu so yo finga ko finga no wana nzambe sa koma ki yo oyo finga ki ko yo kufa lisumu no ba otangilo o finga ki eza buzoba. Bon, on a passé. L'État qui paraît à bien, en tout le temps, non. Ouais, au temps qui a belle vitesse, on appelle ça un bon dame. Le contact qui est ici, la terre, c'est un bon côté. Au moins, il filme belle vitesse, c'est belle ici. Ou les gens, ça y est, tu les cites là. Talanayo. Au bout d'un bon, au moins, il y a ici là. Talanayo. Na ko talaka film belle vitesse, ça finga yo. Belle vitesse, ça, belle vitesse, yebi yo. Belle vie famille na yo si la bio si la vie famille na yo même si la belle vie on besoin belle le temps pour il a rabino na famille na binoté tant pour sungara mabota na binoté tant pour sungara ba na quartier na binoté tant pour sungara ba parents na binoté tant pour sungara ba massa na binoté maman yo futa mbongo no ba l'état na mundele on a rotala te on a rotala te ngana ande ko te erreur buzoba ngala mta wera ngara makasi mais maintenant ba banzima kofi lo midi akala chaque jour presque nzamba sala ce qu'on dit bazaki ba journal même ça n'est pas hypocrisie na katona hypocrisie ou pas etali biso te et ça que notre moni bénéfique quand il a patron de maman chérie alors journaliste la bisalu na scène hypocrisie baoseka bele okata liputa bisila zala baoseka mama bisoto mona ka pasi papa na Kishasa oyo na buzoba ya kokanisa ke non ba ko coopérer et puis un chroniqueur mususu parce que ba chroniqueur ba za pemé na bandi to mona si la minga lobela si la minga za tendresse pardon tout le monde côté ya Belleville c'est trop tout le monde aura plus de biso des mères au peut démarrer qui peut bino j'espère na démarrer so des mères ah bien yo bête ce qu'on pendant que yo bête des mères pourquoi toke non oh la liba des mères tu na ko ki ba ki bête à salioni te ngate dudu sopo na ba sans soin na rola na comme nga abilanga bino tu bozo ki sala ma bébé lo ba émission na bino ce que tu na sans autre rôle banana li kambo on a talobilanga alobi penza des mères talobi ka no ibuto allo talobi na yo encore un mot alors l'émission encore un mot si c'est vrai la zo parti pris ici à Belleville que tu as parti ici na makamo yo lingi ngo to rôle banini te fa sa position après sa position pas Belleville et dans ma bête tout ça mal après sa position à Belleville bon habité ouais monsieur le la non namte so ça ngo tinelanga na yoke bandit ngake na muté bandit suka na tina lito na yoke pe bien demain lo ba ya demain lo ba ngai abanga bongo oui ben c'est pas c'est là demain ke lo ba ngai demain ko lo ba aro fona mbanga ba pa ibuto habite ça ma bé par rapport à ni mais émission ça trop est-ce que ko ça na émission trop devant ngala bien ko ça na émission trop le bé italien oh abinga zo ba trop yibe na ko peksa ngai ba lo fo fa peksa ba peksa yi demain ngolo alors na ko mo tala ngaza vitesse trop ça na yo na émission na no na ko na émission mo lelo na ko na émission na ba na tourner na demain abina ngai butu qu'on a à côté de la Belleville le belasi à Katakasi le rôle bani non ben muto côté de la Belleville Katakasi la habité yob na obina des mères buto te so à côté de la Belleville Katakasi là ati ko saba semblant na vi muto ramupanzi moko que ça me pose la bonne yo bien oh vous êtes clair bien que non à côté de la Belleville à côté de la Belleville à le bon basi là Atakasi la côté de la Belleville atakana bi ba ko ka be mission mingi lo ba
Mais tant que comme Ibutu, tu as une émission de poids. Eh, papa, on a beau être monté mes sous-gaga. Car Ibutu, tu as le bibo. Mbala, moi, continue l'émission. Le plateau, là, y est. Hein? Là, tous les soirs, ça n'a pas de route. Femme sage par rapport à Nini. Maïel, on a YouTube, il y a un zoba qui nous bat ça. Maïel, Nini. Alors, nous battons marié. Ah, moi, ça va te bouiller. Ah, ben, on a Ibutu des mères, on a Nini. Ah, papa, tu n'as pas une émission, mon gros. Arrêtez avec vos émissions là, vous faites, vous Ibutu, doudou, ça y est, etc. Il balance. On a habité. Il y a ça hier. Il y a un souka là. Attends, comment on a été? Au moins, on a 40 émissions. Il y a comme 25 ans, comme 30. Il y a 30 ans. Donc, il y a 25 ans, il y a 26. 25 ans, il y a 28. Il y a 29 ans, il y a 30. Pour le lemba, on comprend? Non, tiens, le lemba, non, tiens, le lemba. Donc, il y a un souka, encore un mot. Encore un mot. On a habité. Oh, tu vas me sous. Et ça, émission pas là. Il y a le coso, Maladangou, le mot, je pas belle fille. Nga ite nga bibe, on est belle là, on a. Mais éclairci le bail baka. Qui le coso ça m'a bien. Ok. Au moins nga, nga tinga pas nga belle fille. On va bien la porte bureau, on a côté, la belle porte ou la poupe na ko et pas la biso. Na côté ta sengie bo kabelanga. Ma belle fille voilà. Tu vas aller kala, azane l'autre côté, nte, ay, maman se trouve bon côté toi la télé. Avec théâtre, tu as dérangé, 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 je te dis, au point d'être à moi, c'est. Les bandeliwana, les bandeliwana, attends, il y a qui va dire, mon salle théâtre, petit moi, c'est quand c'est pas un dérangé, soit micro là, dérangé, non, arrêtez. Tout le monde normal, ça passe à moi aussi. Moi, c'est le petit bassignos. Vous comprenez? Donc, tu as y est kala, donc, on a tongo ya kala. Yakala tongo, et tu es belle fille, on va faire la belle fille, il y a le lobité. Oh, il y a le lobité. Avant ça, la belle fille, il y a le lobité. Vous comprenez? Ce que je dis, sur le billet, et à Mbalasuka, et à Mbalasuka, Penza, Mbalasuka, bateau basal de mission pour la porte, tu as une mission pour 2 minutes. Oh, tu as comment on a pardon, la mission, tu as porte pour une mission. Aïe, bah, il bouton, le n'importe quoi, bon, le bal, eh, le bal, tu vois, question de pardon. Merci. Moi, sur le bal, le bal, vous savez bien poser ça Baptiste. Non, il faut que tu aies beau, c'est beau. Non, beau, non, qu'est-ce que c'est beau? Bon affaire, il y a président ça au moins comment? Non, président ça, on appelle ça, on a félicité parce que moi, théâtre est là, avant de changer, il faut fiston ça. Ok. Il faut fiston ça, en tant que président. Soit comme président, bon, on a changement, mais quand on fait belé, Rosala, net va démarrer tout, on chroniqueur, mais belé. On prend ordre de quota, comme dit Rosana Ote, bolongola, parce que chroniqueur, qu'on y fiante oyo, à Rosana Ibutute, qu'on y fiante oyo, à Rosana Ote, bolongola, parce que, bon, on s'est descendu à théâtre. Et puis, quand il y a un coup, cette fois, à mon moulay, de mon maître belé au sale. Bon, on est le président, le président qui s'est choqué pour se payer. Azapi président. Yanni. L'association Bomoko. Président qui s'est choqué. Félicitations, félicitations. Ma béga pour. Alors, la belle fille, alors que non. Alors, n'importe quoi, on fait changer. N'importe quoi, on fait changer. Et comme des président. C'est comme une vice-président, c'est pas le moins. Président Bomoko, il pose un 4 qu'on a. Président raté. Bon temps, bon il a été qui sauvé sur bon tonga. Bon on ali mo bala muninga, avec tonga avec tonga ba voyager maman ba tirer tonga. Bon quoi. Comment on va faire longola yango? Batia bo 3. To bo 6. Moko tonga na pas. Mais à rediriger bino nani qui ça choka. Car diriger ba bon moko ngasa bon moko te. Avec côté ba ko discipline azur bala mo. Mwana okola lobi na ngamba na saka savubu na biso na ngamba kimba ki na ngamba kasavubu na lisala na kolika lobi mtagini na théâtre ali sala na moni tsa ba na lisala na ke Ethiopia so mingu bazongia petit mo ngamu ka akoma adirija kamba mo ka bo aponi boyeko mami ya sali il faut asali
abia c'est ma film Aniero papa ngwasa mon bébé bela bo réveil ba te belé qui ça choga te réveil te abosani te réveil te alors moi muké na musa théâtre chance n'est parce qu'il bani azane bien sur le bien mais azana moi la muké dans ma théâtre boye pena oyo un sous spectacle biso sala ba dans GP comprendre et donc à ce moment-là petit biso akola ngam na biso ngam yela ngam ngai ba ki ça choga moi la muké on comprend oh tala ibuta ibate belé ba blesse le quand là si bon théâtre mais na bo jipe ya ozwa makasi kolga blesse le quand on abotana na ma partie ma partie melanga ba biso de l'accès théâtre après que dans groupe évangéliste abimi ba bozuni ni bozuni na position de vie ya ozwa makasi te papa Pas mal de gens mikolo yo ça tourne. On va bien bino bolo balika mo botel raté. Obi ki ça so gazo. Mutu nyotso na fia so pas mutale saka mutu tsate. Ngape na bato yo. On a les saka. Open na boko laka. Ozo comprendre. Bato na les saka on a boko la basali. Yé pas na bato a les saka na boko la basali. Mettons ba no bozui par rapport à nini papa. Musala o to sala ngo biso nyoto yeba ni salaire mutu. Banda mutu moko na basi na mibali. Ti o kiti pankela. La c'est bon pour ça me dire dans mon cousé au qui pas nkela to yeba ni ba salaire so si musaba on peut autant mais yo passe but wala ça so mi ba relation yo choqué ami ka palo ba vite toni yalo ba regret na ya zara nango yo italio ni solo la belle italio na nini te na bi na yo on ça va regret par rapport à nini ba vite salaire ni ba regret par rapport à nini ba pesa mbongo ça film ali mbongo asani a pesa mbongo ça la film ali mbongo a ça la film kokate do ba droit lo baté choga mutu ngai ko tsanga la polémique te mais lobi na yega non asale président ba ya batu o ya bo misatu a président na bango a président ngate ko ndi misanga ye président neni mais que président mboka o ya comédien congolais il faut ça peut-être à l'équipe c'est impossible non comment va filmer trop ba filmer trop lobi na non diriger toi ça émission lobi non a bien noté le gros tournage moi non diriger film voilà. Dans tant d'expérience, na jouera papa, comme mon collègue na jouera jeune garçon, na jouera PD, na ko jouer be moi na ba capacité wana. Na ko jouer be jeune mo boye outi mais ça là ma bé il comme un bon ondali aka ça là ma bé. Non, ce que ça ma bé yem ta loba bana ko loba déjà. On comprend? Donc je me ça film cité, tana c'est on bali bon montre. Maintenant les qui se sont tala kutu boye ben fina ko bobe ngate talingate je m'en fous et le quoi comme président il faut accommoder il faut changer ce comportement là moi mo kindeza là dans mon toba la télé ah photo ba non le bi na biso to bien ngote de la comme président bo vota qui ngate ngaza ite ngaza kuna te pour na za kuna te parce que ça bon mon côté ngole ko bon mon ko no ya et ça bon misa to bien ngozi bon misa to bon sisi ngole ko bon mon ko no ya. Voilà. Comme ça na monter, il faut amour récolter les boissons. C'est côté pizza ma carte tout le monde qui amour récolter. Après on a l'association on a le mois à part ça na koyate. Voilà, merci à nos abonnés à Congo les Ibati. Mais le bic non des abonnés butu alba n'importe quoi. Message na tout bataille yoko bakani pe quelque chose. Message bataille ngai ba bisa moi journaliste on a encore un mot. Encore un mot na koya ko lobana yel na kozon c'est qui toko même après 5 même 6 émissions même 15 émissions to ça na yeza on promete mais na mais limite bobé la batina pe moi na te batina bo so baté eza yemo ko mutwa ali bloka ni wana mais na te la contact na ka na sera so ka te kanga ba te vum na démarrer comme ça tout année ça tout bien pour nga na bon donc voilà malou lo baraka non la pesi mbote ma so balinga ngai Yelo Belfi candidat patron ma chérie wana nasi la bisalu pas jouer place moko moni soni tana sa no botika bozala bomoko boza ini botika ona na botika ko tsaba commentaire ko finga rasila ko finga Belfi bomona nga mabe moni siko bon on a pas on a pas il faut tard no ba théâtre na yo o lexa na yo na ba na yo yora ya te na ko tala ete yela ko tala ete itali wana et t'as été mondial à second bon à fait du mois. Merci. Quelle dédicace à votre bataille. Voilà, donc il a pas simbote nangana minette qui noie ni minette qui noie ni moi c'est qui toko moi ça monde non minette qui toko pardon. Na pas simbote na maman grâce qui noie ni
la prophétesse. Na pesi no mota ndeka ya France donc voilà quoi. Donc na pesi mbote na pire fait nga Guillaume Matondo, Guillaume Matondo motema ya mama Anina na France, mon vieux Guillaume Matondo, grand prêtre au Saranate, vieux Guillaume Matondo donc fait nga yota robiate konza bango na mikili kuna fait nga Guillaume Matondo, yobika ka donc na pesi mbote elongola mama Anina, Blanchard kilo mon patron boss teller boss, na pesi mbote et pas osali motema ya mama Ariane Zefu. Ariane Zefu moi c'est qui to Ariane ça qui to ko makasi mbote susu na bébé asika na pesi mbote et na pesi mbote na batunyo so balinga ngai na pesi mbote na mama Bijubinga et pas osali na pesi mbote na Inès toujours pemeni ya mama Bijubinga motema ya donc voilà na pesi mbote na so bato balinga ngai merci à mon vici à mon lecte Aigle Noir aussi qui est un moment que j'aime beaucoup Jean-Pierre Monga Jean-Pierre Mongo, Jean-Pierre Monga, mokonza kimbangu, Jean-Pierre Monga kimbangu mobimba, yone mokonzi nango, Jean-Pierre Monga na États-Unis, John Cash, États-Unis mutulanga masanga John Cash. Merci. Mikono luka palin, luka palin, na besoin palin qui va fanatique na balinga mingi. Luka moi garantie. Na luka moi garantie. OK. Na mutu donc mutu so comme na suka, baki senga meko yibate. OK. Ya na sengi na batu non, ibutu, artiste et son été ok Dubaï ok Chine ok pour on a danger te nga danger te national sangi na sa ba fanatique ba linganga batu na ibuto ka 40 ça vient parler afin que kitoko parce que bikande ça la calculer et maintenant c'est le temps on peut numéro na ngati ouais vas-y plus 243 89 12 65 094 plus 243 89 12 65 094 ibuto luka parler ba fanatique botika ngate pardon donc botika ngate bino le bosunga biso na musala so so bon mukie muza ko sote ngai buto so ko tinda ko ngai 4 chapa tu vois et le côté le kuta c'est pas ta pote. Merci Nasima Kameza qui bon Jonathan Dario tout le monde ni bala sima bisous bye. Congo Liziba TV pour plus d'actualité, abonnez-vous.